Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Mwana fingaka papa te ata papa zali boma. Mwana cholaka papa te ata papa za mozangi. Mwana betaka papa te atolekie na makasi, atolekie na mbongo, atolekie na mituka, atolekie na mulai. Papa za papa atolekie na connaissance, atolekie na mayele, atolekie na nyonso. Papa za papa, bien-aimé dans le Seigneur, libo tananzambe batu yesu akufela bande ko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense, tant que Yakabo, on est fort, on est puissant, parce que nous avons Jésus-Christ, parce que nous avons la vérité. Oh, bien-aimé, si vous avez la vérité, bien-aimé, Orlanda, ba faux pasteur, bako kosayo, bako liayo bambongo, bako tangelo Bible ninga mabe, bako lukaka esika mbongo zalaki, bako misango doctrine, okomi muumbu na bango, okomi fana kuiti na bango, okomi mobobe na bango, okomi mpunda na bango siya. Yango bien-aimé foiba Jésus-Christ, le seul, l'unique. Bien-aimé Dieu, Dieu s'est fait homme. Bien-aimé, ayeko koufe la yonanga. Bien-aimé, nous sommes libres en Christ. Nanya koko sayo. Oh, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom les sousou. Bien-aimé, ceux qui te yeboye, bien-aimé, bandeko batinde biso ba vidéo, et puis biso moko pe to moni ba vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a batumi balo bomoni awa baza papa na mwana. Donc, Mosaka, aza porte-parole, il y a JB, un artiste congolais, na mwana na ye blana. Bien-aimé, mikolo na réseaux sociaux, mwana za ko finga papa, mwana za ko loba, mais bien-aimé, toki ko tika boite. Il faut tout ya, bien-aimé, nengi tolobaki, et si ka ténèbres ali, il faut tout na muinda. Et c'est qu'à Satan azali, il faut tuer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, teki koleka makambo ya fere awa, un artiste, na mwana na ye, iba suki na boloko. Bien-aimé, lelo lisusu tozumo na makambo oyo, bien-aimé, to tela mona miso mosunite, foko tela mona miso molimo, makambo iza somo. Bien-aimé, toki kotika mwana oyo boite. Quel que soit ma bé ya papa na ye. Bien-aimé, to komi lokola banyama na zamba. To komi ko vivre makamsu, il fallait pas to vivre. Bien-aimé, tela nenge mwana za ko finga papa. Tela nenge mwana za ko sele la papa na ye ba video. Et puis na batu nyonso baza ko yamba mwana wana po finge la bango papa. Bien-aimé, oh batora baza sous la malédiction. Ça c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Bozo participer na péché à mwana oyo. Yango biso tuwe ko beta son de la trompette pour nous abana nzambe. To yebe de metoloba ki nyoso toko muna, nyoso toko yoka, toko bimsa na poasa na but mon kaka, bana nzambe baza la sauver. Mingi bolobaka, frère makambo ba païen, pourquoi kokota yango? Mais faut que toko nuluka bandeko na biso baza na kacha mokili. Toko tika la biso na biso te lokwa toza sauver. Non, il faut toko neko luka bango. Bien aimé, mandat, mission nzamba pesi biso. Allez faites de toutes les nations des disciples. Yo soso comme disciples, gloire à Dieu. Bon, oya zana mokili. Bote anon vidéo oyo. Bote anon nenge mwana zo finga papa. Bote ma vidéo msuko to tiete. Po eza soni. Eza soni. Yango to ye. To yebisa mwana oyo blana. Liwa eza liboso na yo. Kufa eza liboso na yo. Ba respectaka papa. Ba bombaka bolumbu ya papa. À moins que papa soka zandoki, o alia mama, alia boy, ouye la témoignage, on a biso peto ko koto na témoignage, et puis on va prier pour toi. Mais ce que ça ba guerre, ya makama mokili, ya makama miziki, ya makama pam ba wa kote la ki saisa, ya kote la ki boy, non. Yango papa siliki, moi nangai, blana, tu es sous la malédiction. Moi tant que ton oncle, n'a écouté ya yo, au senga papa na yo pardon, avant qu'il soit trop tard. Ben tout en vidéo oyo après tout bon de là tout passe la makomi au nom de Jésus-Christ. Aza père ma coach na kaya ba adversaire
hein monde a côté un adversaire faut ce qu'on a battre faut ce qu'on a battre faut ce qu'on a battre pour côté comme d'adversaire à super pour raison à valise à boire à libanda ah bon na ça 25 ans oui ça 25 ans notre soir 10 minutes te ndo mona ya blana mala mosaka pour soir 10 minutes banda pas comme mosala na kabela ata $30 papa nanga balukelinga pour na $500 na sandala dikembes c'est le père on fait ça matanda on a pas on a bloqué na ngata tata no na camarade noté ça nous c'est kana yo ko répondre na ngata na ko mabe fallait robin na ngata pour la yo kombo suyana akoti so kombo ya fali tout en cas c'est le bi fallait bien ngagité na tefet pour soigner pour place à hausse la mbongo mikolo ba 500 na ba sandala dikembes ya na tinela ya maduda. Mais est-ce que la personne la relation elle a protégé la relation ça colle pas elle a protégé elle pas bomelanga ya yanga na malin ko lekaye ils sont musiciens ou sa carrière c'était ya binga na musicien na betanze monini ya lobi bongo un musicien ça musicien a sous-estimé to solo malero ba ilanga pourcentage au mosaka si c'est la chic na pourcentage na to comparer asa père na longole da papa a commis adversaire to chaboui aïe la pourcentage ba pourcentage ni a chiki na nga moi je suis plus intelligent na chiki ko le kayi aïe bi yango l'homme data misi na chiki za maman na biso bisa yete ndaboko linga ko leza maman na ye koko na biso na maman na nga yete Jésus standing na vie bien kalaté azaki ne rien parce que joueur n'est pas la balle avec les mongoté premier joueur ont mongo la balle à Congo ça n'est toujours pour tout quand les balles avec on place à plaisir mwana fingaka papa te ata papa zali boma oh mwana cholaka papa te ata papa za mozangi mwana betaka papa te atoleki ye na makasi atoleki ye na mbongo atoleki ye na makasi atoleki ye na mulai papa za papa atoleki ye na connaissance atoleki ye na intelligence atoleki ye na nyonso papa za papa yeah. Et puis si pas si bon mon vidéo ne moi na za koloba et puis ba journaliste y a internet et belé bazo yambaye moi nazo multiplier ba vidéo azo bimsa ba sekele ya papa na ye azo bimsa ma be ya papa na ye nyoso kaka pona ba futilité moi na a déborder a bomba mingi na motema amoni ako régler ba compte na ye na les réseaux sociaux a sambu sa papa na ye tokoki jamais ko accepter yango toza ba mbwate toza ba nyama na zamba te poto ko makofiro ba spectacle boye il faut tokota quel que soit ma be ya papa na yo ndenge na lobi soka zandoki aliaka batu na famille et que oeko témoigner au nom de Jésus-Christ là nous allons t'appuyer mais soki saka na makambo ba gegere walinga na sa musique te okuta za boye ane loko te tokoki ko betela yo maboko te et puis batu baso betelo maboko ils sont sous la malédiction pamba te ba bomba kanidité à papa toko tela ngona makomi bien aimé na moni to bondela ya mbote to passo la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci merci dans autres télémisabiso papa tala mabe ndenge ezoleka na mokili papa mokili comme lokola Sodome et Gomorre tomi komona na mwana azoleka na bandela ya réseaux sociaux ko finga papa na ye ko bimisa ba sekele ya papa na ye ko bimisa bolumbu ya papa na ye ko etale papa na ye na ba plateforme nyonso oh papa mokili ko mokoma na suka papa ya ngozo tinda biso papa to beta son de la trompette batu balongwa na mabe batu bakabona na batu ya mabe batu balongwa na vie ya péché batu balongwa nokite ceux qui le écoutent bango na makambo azo sala bakokinde lifelo satan za ko régner na mokili azo régner na kati na église bâtiment aza ko régner na kati ya ba politique aza ko régner na kati ya musique aza ko régner na kati même na kati ya bonzambe ya lokuta aza ko régner papa nyonso wana kaka na but moko abungisa bano ya yo yango zo tinda biso papa to beta son de la trompette po bana na yo papa ba yoka mongongo à travers biso
biso et puis bakabwana na batu ya mabe pe na makambo ya mabe po ete babikisa milimo na bango. Papa natiki message na maboko nous âmes. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé aux âmes adresse ya bien. Awa pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva uniquement pour na bateau yeso kufela. Soki so kufela te ofinga papa na o. Soki yeso kufela te ofinga na mama na yo. Okubeta na papa na yo. Okubeta na mama na yo. Soki yeso kufela te. Oh bien-aimé, peu qui ne li felo. Bien-aimé encore shalom. Nzamba pambolo ndo kozuli baku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé ozana balabala ba Yesu. Quelle grâce. Oza voisin ba Paul, voisin ba Marie de Magdala. Simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour ita fungula yo o lungwana mabe, o kabana bato mabe, pour bikisa molimo na yo au nom de Jésus-Christ. Voilà bien le Seigneur. Bomoni nengi mona zolo bela papa na ye. Moi, peut-être tia papa na ezate, j'ai vu une vidéo, et ça linga passe na motema, nenge papa na zolba, moi na belaka, moi na basaki opération, et moi na pexaki miziki, ce qui a koufi, papa zoloba. Et ça langa pasi, ta na zoyoka, moi na nga zo finganga, et ça langa pasi, oh bien-aimé. Moi na oblana, nani akosio. Tu auras en enfer. Ce que moi je te demande, il faut ça la vidéo, au Seigneur papa nous pardon. Il faut aussi la vidéo au Seigneur papa no pardon. Parce que ngaton nazomono la liso molimo, nazomona ma bemo que zo komelo ya sakanate. Quel que soit ma be à papa na yo, vomi kasiti kaye, s'éloigner na yo kene sa vie no musika. Mais akoya obandi ko finga ye, obandi ko sana ba guerre. Mon fils, tu es sous la malédiction. Toko mona na makomi. Bien no tuzi ba verset na biso, to tanga muki Bible. Tote ya mwano blana atab musaka za na mabena ye musaka pe aya ko takinga ye aloba bi makamanga mingi za nango ba fausseté. Voilà, ben totala ye kaka mais toko beta maboko te tant to moni mwana nazo finga te toko sepela nango te toko ko jamais ko sepela nango wana mokili komi vraiment na suka bien mais toko tanga verset bien aimé na kiina na Genèse. Na Genèse, vive na livre du commencement, total makamni le kaka. Bien na Genèse, Genèse chapitre 9, verset 20 à 26. Bien je vais prendre mes lunettes, bien pour natanga malamu. No kite mono blana aroba, papa JF atanga ki mabe, yango na comprena kite, lo na se retrouver na lifelo. Ako sala makamu pa nzambe. Voilà, yango na fungo na suye lunettes nga très bien. Na bakino so bo manka ka ba papa na bino, bo finga ka ba boti na bino. Le lobo landa message yo au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, na Genèse chapitre 9, na verset 20 à 26. Et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Bien-aimé, verset oyo, eza pona bato yo ba manka ba papa na bango respect. Bomoni awa Noé, le Bible bina biso ke Noé amelaki vino. Taka amelaki vino, bien-aimé alangwaki. Alongola ki bilamba akoma bolumbu na ye emonanaki mwana na ye bien-aimé na le Seigneur mwana na ye Cham aye amoni bolumbu ya papa na ye amoni bolumbu ya papa na ye ake ko benga bandeko na ye mibale Sem na Japheth
boya komona bolumbu ya papa. Mais c'est maintenant Jafet, balinga ki komona bolumbu ya papa te. Le banzambe lobi ba détourna ki longi na bango na pembeni, ba zui manto, ba eko zipa papa na bango. Mais tant que papa na bango à l'amour kaki, na ton koute si la ki, bien aimé ba prendre ma kamu sur les kaki, bien aimé, à maudire, moi na ya mona ki bolumbu na ye. Cham. Et puis à bénir Sem na Jafet. Et la ki sinini bien aimé, awa tomoni musuni mutelobi, ma commune lobby. C'est quoi révélation? Parce que bien aimé la parole de Dieu, ce ne sont pas les écrits, c'est ce qui est caché derrière les écrits. Et on va passer temps à dim, bien aimé bazo tanga yango, mais ni ne a caché derrière la dîme. C'est quoi la dîme? Alléluia. Oh bien aimé, nous ne prêchons pas les écritures bien aimé, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les écritures. Scandale pour les païens. Bien aimé, quand la parole de Dieu bazo ba église, est-ce qu'ils ont bâtiment ba ki tonga ba bâtiment? Tant bazoloba dîme. Est-ce qu'ils ont dîme mbongo? Hein? Est-ce qu'ils ont nini? Ils ont nini, c'est ça la parole de Dieu. Tant bazoloba offrande, ils ont nini. C'est ça. Et ça, obino botangité. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, tout autant, on la nidité, voilà. Tout le monde a nidité. Oh, bango, ba monaki. Bien aimé, bal misuba ko zipa nidité papa na bango. Et là, qui sini. Bien aimé, tokena on a Apocalypse. Yogelo babine Apocalypse. Tokena on a Apocalypse. Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Yogelo totanga, tu es nidité zanine. Blana vandawana. Bino ne so bano bo finga ba papa na bino bo vandawana. Bola nanga malam. Je lis au nom de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 16 verset 15. Voici, je viens comme un voleur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. Ah, qu'on ne voit pas sa honte. Voilà, bien le Seigneur. Yesu abi azuya lokola moyibi. Abi batela bilamba na yo, pambate akuta yo bulumbute. Ah, nokito okota lolate. Alors, bien aimé, on comprend déjà. Donc, nidité wana, est-ce ça bulumbu ya nzoto, te bulumbu nini? Ah, avant d'expliquer en gros, toke na verset moko awa pour comprendre ce que yo, bien aimé, na Romain. Voilà, na tamboline na l'écriture pour comprendre. Na Romain chapitre 13 verset 14. Romains chapitre 13 verset 14. Yogelo tokotanga awa et je lis au nom de Jésus-Christ. Bien yoka, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Là nous comprenons bien aimé, moto aza nu. Eza mutu aza na masumo. Mutu aza nu. Eza mutu aza musika na nzambe. Mutu aza na nzambe. Neza mutu alati bilamba. Et bilamba eza nini? Babi revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Na Apocalypse dans le bi. Tanga kuya. Lokola muyibi. Mais akuta yo. Na bilamba na yo. Ça veut dire akuta yo. Na Seigneur Jésus-Christ. Yende lamba. Akuta yo. Na vie ya sainteté. Yonde lamba. Akuta yo. Na vie ya sanctification. Yonde lamba. Akuta yo. Loin du péché. Yonde lamba. Akuta yo na Saint-Esprit ya monde lamba. Mais ce qu'on côté dans c'est que ça nu. Bien aimé, ata ozana mbongo. Ata ozana mituke panza boza nu. Alléluia. Yango Adam, bien aimé Adam na Ève. Toba kwa kina masumu. Le banzambe lobi, zambe, atiki likolo kitina se, azu nyama bumi, alatisi bango poso ya nyama. Makila nyame tangi. Oh bien aimé, c'est ça. Donc bazaki na péché, bazaki bolumbu, alatisi bango poso nyama, yango abi nyama wana, yina kufaki ne kulusu. Le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, on a Romains 13, 14, balobi, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Lata Yesu, lata sanctification, lata bonzambe, oh bien-aimé, lata bonzambe bien-aimé, yango mutu masumu, yango monike, mwana ki bulumbu papa na ye, amona ki mabe ya papa na ye, aki ko bete yango libanda, mais bandeko na ye, ba na manteau,
babombi bolumba papa le. Ça veut dire memela papa no Jésus-Christ so bi Jésus-Christ était. Memela teya papa no soraza musika na nzambe. Oh bien-aimé, c'est ça manteau. Balatisi manteau. Manteau c'est ali bon nzambe. Oh bien-aimé, yango balabi fu bakuta yo na vêtement. Yango mwana oyo ozo bimsa bolumba papa no libanda, ça dit ozo bimsa la honte ya papa na yo, ozo sambusa papa na yo ezali mabe. Bana nyonso ba finga ka ba papa na bango. Eza na bando ba beta ka ba papa na bango. Eza na bando ba beta ka ba mama na bango. Bien aimé ngato na zaka na kisasa kala. Bien aimé na ebi j'avais un ami andoko beta mama na ye. Bete bina makofi. Oh bien aimé, eza pasi. Eza pasi, ya ona lobaka, yo mama, tango zui zemi, tango za olali, oloto zo sangana nzoto na mobali na yo, il faut lamuka. Mobali na za spiritualité. Do Satan, beleme demo mo kala te longa mobali na yo, okozwa pe zemi, oboti mwana po ala teke longa mobali na yo, mwana po kokana mobali na yo. Mais mwana no mwana tamso ko violer yo, tamso mwana na ko beta yo, tamso mwana wana amosala makamo ya mabe, do mwana wana aza mwana ya mobali na yo te. Satan talata ke longa mobali na yo, bana ngo baza ebele, o bataka batu ba mbeli, o ba misaka batu michopo, o bakata batu matoi, mwana nzamba ko sala ngote. Mwana nzamba ataza na mokili, ataza musika na nzambe, mwana o nzamba tina na mokili oyo akosala ngote. Po bana nzambe nyonso to bakozonga pa nzambe, je vous dis la vérité. Botela Moïse, tango botami akekola na Egypte na maboka Pharaon, ezala kwa ba biso, tozali na kati Egypte, tozali na mokili, na mizika mokili, mais nzamba récupérer biso. Okotuna pe tokata mutu litoite, totia mutu mbelite, tobuma watu misute, bien-aimé mwana nzamba ko samaka bande wana te. Bien-aimé yango tozo teya mwana oyo blana, tozo teya bana nyonso bafinga ba papa na bango, bafinga ba mama na bango, ndeko na ngai. Oh yoka verset tokotanga. Yoka bien-aimé na kena Proverbe. Proverbe chapitre 30 verset 17. Proverbe chapitre 30 verset 17. Yoka tokotanga. Proverbe chapitre 30 verset 17. Voilà, Isawapi. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'œil qui se moque d'un père, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent perceront et les petits de l'aigle les mangeront. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront. Voilà. Et les petits de l'aigle les mangeront. Ah. Mon Oyoblana, je te conseille, je te parle en tant que ton papa. Kaka ndongo leka na ba réseaux sociaux. Zonga na réseaux sociaux. Senga papa na pardon. Parce que ngai na moni déjà ma bemoko ndenge zo komela yo. Ba to bana miso molimo. To maso talo ndongo zoloba. Tu n'es plus toi. Ils ont un esprit moka mabela tio. Lika senga papa no pardon. Tika bisoto bunana papa no negeto mesana. Bituma banzoko. Oh banyama mike bakota kate. Tika ba papa ba bunda. Ah atanga itana lwa okoluba. Na yina na mosakate. Batino sobisoto denosaka. Ezala ba Moïse mbi. Ezala ba nani. Bien-aimé toi ba nzamba solo. Tulubelaka bango po ba kabona na mabeba ya mbayi sambo moina bango. Ezala ba misia mokili. Atatan to yanduka keza bisote c'est la colère sainte. Et ça faut ba bongo la motema. Soki ba kufi bongo ba okeli felo. Alors mwana oyo blana ozo avec enne na papa abotio. Quel que soit ma benaye, bobon sans famille. Na bandeli soka zandoki alia batu na famille. Là ozo le kapona ko témoigner. Là to kwa puye yo. Po bando ki faut ko bele la bango. Mais ce saka makambo pamba ba geger ka ba musique moki. O aboya na sa musique. O asala ba bloka mike. O be puis ko bimisa makambo zo bimisa wana. Mon fils qui est sous la malédiction. Tokotanga ngo. Tokotanga verset suka. Tokotanga verset suka. Et puis tokosambela na suka. Tokosambela pona bana oyo ba makaba papa de bango respect. O que vous avez besoin de senga pardon lelo. Et puis na prier pona bino na zo sambela pona bino. Yogelo tokotanga pona mwana biso blana. Yogelo tokotanga na zana Éphésiens. Voilà, Éphésiens chapitre 6. Blana yogelo tokotanga wa. Voilà, et je lis au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6 na bana verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ce que ça le contraire à Makambo, aurait honoré papa nayo, il a déshonoré, donc, oki mamto tangya. Yango nazo singa nayo blana. Bangune ya papa nayo ba sepeli makasi ko yoka ndongo zo fingaye. Zonga yo kisa bango soni senga pardon. Biso to ko appuyer yo. So lingi même biso ba frère Jeff. Même ata bilamba to ko tindela yo. Même ata bambongo to ko tindela yo. Voilà. Toza ba papa na yo. Voilà. Mwana so comme obuti mwana comme na mukila comme mwana mutu nyonso. Nde biso pe bana to bota ba bana batu nyonso. Voilà. Donc considérez penga le rôle papa na yo. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Non ça là pas. Mais yako yoka yoko finga papa na yo. Biso to bana nzambe ya solo na boyi yango et puis to boyi yango. Ce qui ton limé on sait to comme ba mvoa. C'est que maintenant Satan comme diriger mukila. Ako diriger ka ba païen mais ako diriger bana nzambe te. Alors, na sengi na yo, mon fils Blana, les kaka na ba réseaux sociaux n'ont les kaki, senga papa na yo pardon, et au salabiso bien, et qu'au salabiso bien. Et puis, batu nyonso bazo yambaye, pour finga papa na ye, bozo participer na péché na ye. Au moins, comme tout tangiao, binope, bozo passer na péché na ye. Bozo mona oza na vie à moulaïte, bozo mona bana binope, bozo mona bako baluke la kabino un jour. Yango toza ko senga na yo, Blana. Ça la vidéo singa papa no pardon. Et puis batu nyonso bo finga ba papa na bino. Bo tonga ba mama na bino. Bo beta bango. Nazo sambela pona bino siko. Soko moni papa na yo. To mama na zala makama be. Vomitika ye. Keno sa vino musika. Mais soka lia kabino. Yaka ko dénoncer ye. Dénoncer ye. Poza ndoki. Toka prier puis nous allons prier pour toi. Mais so za bloko kaka opona bambongo opona makamo pama opona bakanai. Te. Oko bomba nidité à papa na yo. Ndenge histoire noé to tangi. Nazo bonde la pona bana nyonso ba finga ba parents. Nazo bonde la pona bino na kombo na Jésus Christ. Éternel Dieu des armées pesa ka message pambate. Ndeko zolanda ngai. Oya sa finga papa. Oya sa tonga papa na mama. Oya sa chola bango. Oya si même beta bango. Oya sa la makama ma be contre ba parents na ye. Papa limbisa ye. Limbisa ye maintenant na kombo na Jésus Christ. Limbisa ye. Longola malédiction na vie na ye. Soki penda papa, otie na balabala ba Yesu. Otie na awa landangai. Seko lingi papa zala sauver. Sauver mwana na landingai. Sauver ye. Limbisa masumu na ye. Limbisa masumu na ye. Makilama Jésus Christ. Oye tengaki na ngumba Golgotha. Ekita maintenant na vie na ye. Ekine ko pete la ye. E longola nyonso. Oye za yote na bomo na ye. E zinga ye. E rendre invisible à toute attaque de l'ennemi. Papa, pré-émission oyo. Akoma moto na sika. Atama nouveauté de vie. Malédiction et longwa na bo moinaye. Au nom de Jésus-Christ. Ba parampe, oba finga kabana, oba nyoko la kabana, oba viola kabana bango moko, oba lia kabana bango moko, oba detuza ba via bana bango moko. Oh, papa limbisa bango. Limbisa bango. Soko landinga, so sala mwana yo mabe. Nzamba limbisa yo. Ndongo landingai. Nzamba limbisa yo parent. Makila mazukus pepeto la yo. E bomba yo. Makila Jésus Christ. E peto la yo. E longo la nyonso tu ya munguna nakana bo moina yo. Otambo la nouveauté de vie après émission oyo. Malédiction sote longo na bo moina yo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien nzambe a pambola bino. Nzambe a visité bino. Je répète encore. Blana. Ça la vidéo, Senga papa nous pardon, nous allons vraiment t'appuyer parce que tu es sous la malédiction. Kolana bato ba kosa yote, guerre banzuko kokotate, tika biso to boma na biso ba papa, tu es un enfant. Tu es un enfant. Na lingo za na vie ya mulai, na lingo za na vie ya bien. Na yelo no ba écriture. Vraiment nzamba pambola mutu nyonso to alanda ke message oyo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de botina ba challenge. Botina le sous de publier un mot. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.